Bonjour, bonsoir Nabana Congo. Peuple congolais, na pesi bino losako, Wabino Molobeli Mboka, sentinelle de la RDC, le prophète King M. Élysée, serviteur de Jésus-Christ, fondateur de la Ligue Bantou, analyste politique, lelo lisusu na ye lolenge na lakaki bino. Bomoni na ba petit écran na bino, ezala na ba téléphone, ezala na ba ordinateur, ezala na ba télévision na bino na bandaku bisika nyoso bozali. Toboyi na union sacrée ba criminel ya rapport mapping. Toboyi na union sacrée ba criminel ya rapport mapping. Le rapport mapping, c'est la justice pour le peuple congolais. Rapport mapping est le symbole de la lutte contre l'impunité. Ezalité bino nyonso bokende kuna bokima Hippolyte Kabila obo servir boya ko batama na union sacrée non. Bino moko momoni lolenge Vital Kamera Yibimbongo, un directeur du cabinet justice sali mosala. C'est un exemple au président Fatia la Kisibiso. Yope muto au sala mabe au sala ba crime de guerre, crime contre l'humanité. Soko kimi na kati na union sacrée, rapport mapping et kolanda yo. Et loko président Moïse Katumbi alobaki était et sengeli ko fouiner le passé. Yango yo passé kangi sala ba crime de guerre, ba crime contre l'humanité na ba génocide. Alors bana Congo lelo na eto solo la. Nazali sentinelle ya RDC Molobeli Mboka. Le prophète King M. Élysée. Toboyi na union sacrée ba criminel ya rapport mapping. Toboyi na telemeli yango nazali leader d'opinion, fondateur de la Ligue Bantou. Toboyi ba criminel ya rapport mapping na kati ya union sacrée. Union sacrée sengeli ezala peto. Union sacrée sengeli esala mosala pe peuple congolais basepela. Congo eza ya yo, Congo eza ya nga, Congo eza ya biso nyonso. Lelo tomoni rapport mapping, c'est un document fondateur de la lutte contre l'impunité. Bokanisaki lolenge bosala ba crime na bino depuis 1993. Rapport mapping eza kolanda bato basali ba crime depuis 1993 jusqu'en 2003. Ba crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Alors, lelo yonga en tant que sentinelle ya RDC, leader d'opinion, 18e année nanga ya lit na mboka, na bandi lit na sima ya archevêque Coutinho Fernando, mon père spirituel, à l'obina 2003, j'étais à Kinshasa, la République est en danger, sauvons le Congo. Je suis le disciple de l'archevêque Coutinho. To continue na 18e année à lit. Po tozo bunda. Toza kotali sa ba valeur. To lingi susu ba anti-valeur te na mboka Congo. Oyo nyonso asala ba crime de guerre. Osala ba crime contre l'humanité. Osala ba génocide. Au continue na union sacrée, je rappelle au président de la République, Papa Lobaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba, état de droit. Le peuple d'abord. To boy ba criminels. Ils sont au nombre de 400. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, na ba Congolais. Mais na ibisa na Congo. Na génocide ya Rwanda, il n'y a aucun Congolais. Qu'on ne parle pas de génocide de Tutsi, non, il y a le génocide de Rwanda. L'auteur de ces génocides, c'est le terroriste et criminel génocidaire, le président du Rwanda, Paul Kagame. Mais na génocide ya RDC, tokuti ba Rwandais, tokuti ba Ougandais, tokuti ba Burundais, na certains Congolais. Alors, lelo na yeko bisaba na Congo. Tomoni na liste ya 400 Congolais, 400 génocidaires et criminels terroristes. Tomoni numéro 6, c'est le général Amisi Tango Fort. Général Amisi Tango Fort, c'est payé Roselayo. Tango Fort, yako yiba ba minéré, c'est pays eko kangayo. Bomoni exemple ba français ba pesi Longo Nyana Macron, c'est pays eko kangabino numéro 6 parmi les 400.
génocidaire numéro 6 na kotangela bino quelques-uns toza na général Amisi Tango Fort. Numéro 12 ezali Batumona Laurent azalaki soko asalaka ti lelo je sais pas na DGI direction générale ya contribution ya ba impôt. Batumona Laurent CPI ekokanga yo pour complicité. Numéro 32 tomoni général Bisengemane Charles bazo reproché génocide na ba crime de guerre oyo azali na police na mboka na biso. Bisengemane aza numéro 32. Numéro 40 tomoni Bizi Makara lelo bana Congo na yebisa bino o minembo makamba minembo esili bango nyonso ba okende CPI boko kende CPI. Nzamba lobi il ne laissera jamais les coupables impunis. Nzambe lelo yo tomoni Lumbala chef de guerre ye wana na poto na boloko CPI ekolanda ye toboyi na union sacrée ba criminel ya rapport mapping. Numéro 12 M. Batumona Laurent baza 400 et numéro 32 général Bisengemani Charles oyo na Kinshasa. Numéro 40 Bizi Makara okokende CPI oza na rapport mapping. Et tomoni numéro 51 Bougera Deogras akota na Fidel baboma batu bakata batu mitu akoke na CPI bango aza na rapport mapping. To boyo Bizima na kati na union sacrée. Bougera aza numéro 51 to boyo na union sacrée. Joseph Kabila de son vrai nom Hippolyte Kanambe aza numéro 65. Joseph Kabila bazo reproché génocide. Joseph Kabila aza numéro 61 parmi les 400 criminels terroristes na rapport mapping. Joseph Kabila. Antoine Ngonda complicité crime de guerre. Antoine Ngonda aza numéro combien bana Congo ngazali sentinelle na ekosolo na bino. Antoine Ngonda aza numéro 94. Et tomoni Kabasubabu Iber oyo aza mutu ya Ruberwa n'est pas malade ayaki na Afrique du Sud pour na commanditer makambo ezoleka na Est babomi batu le 31 décembre. Akimi azongi Kinshasa ekolanda yo ata uza wapi rapport mapping ekolanda yo. Trop c'est trop. Nzamba yoki losambo aba chrétien ayoki kolela na biso bana Congo. Israël esala 430 ans siècle 400 ans et 30 ans toloba 4 siècles et 30 ans babima na boumbo bake na Babylone 70 ans babimi biso depuis 96 96 24 ans nzamba yoki kolela ba congolais rapport mapping et kolanda bino longonia na docteur na biso oya zu prix Nobel azo batobenga kaye soigneur de maman nzamba pambola yo olandeli likamboyo. Merci beaucoup docteur. Tomoni Kabasubabo numéro 118 parmi les 400 génocidaires criminels. Te komona sous Paul Kagame aza numéro 124 le président ya Rwanda. Abengi Macron alobi mais comment bino botie kombo na na liste ya basali génocide. Nazana bandeko na Paris to solo la masolo ya kati lokola double M na kangi parenthèse yaza na kati azana kati nzungu ayebi masolo. Paul Kagame alobi ba kombo na ngai ezali na numéro 124. Macron alobi ne je ne suis pas Sarkozy. Oko saka na ngai te. Tu oublies que quand au tindaki lance roquette au bombarder au détruire avion au ezalaki na Biarimana na président Burundi les pilotes et les copilotes c'était des Français. Donc Eza Koyinda Paul Kagame auteur ya génocide ya Rwanda azalipe co-auteur ya génocide ya RDC. Paul Kagame numéro 124. Tozala numéro 140 Kamere Vital complicité génocide. Vital Kamere aza numéro 140. Monsieur Vital Kamere aza numéro 140. Alors, Olobaki Ozobela, président de la République Ifachi, Nakosenga na yo, Otinda Dirkab na yo, Potisco jusqu'à la preuve du contraire, Vital Kamere aza Dirkab. Okoko Tinda eswe na France, médicaux. Akolingata kolbaka bigi. Bana Congo.
soki lelo président Fachi atindi Vital Kamerhe ke nekozwa andimi alors on a autorisé Vital Kamerhe qui nous a soins médicaux en France ou bien en Afrique du Sud. Vital Kamerhe ko boya pe akobanga. Pona nini il est le numéro 140 parmi les 400 bateau basala ba génocide na ba crime contre l'humanité. Vital Kamerhe et Kangibino. Congo tous on a besoin y a un nouveau Congo. Tous on a besoin y a un nouveau leader. Tous on a besoin y a bateau basama boko pembe. Pour le rapport mapping, président Moïse Katumbi azate. Na rapport mapping, mais président Moïse Katumbi azate. Na mon rapport mapping, président Félix Tshisekedi azate. Prophète Pati Mimbole Yayo Mitanu Yangoyo. Na rapport mapping, président Moïse Katumbi azate. Et ça va crime va commettre 1993 à 2003. Na 93 homme de azalaki ne homme d'affaires, président Moïse Katumbi tina 2003 azalaki na ye na kati na politique te azongi na Kinshasa na 2003 ba peuple ya Katange ba sengi na ye apostile mon président Fachi azana ye na rapport mapping te alors ba oyo bazana rapport mapping motolokola Joseph Kabila aza numéro 65 président Fachi naza homme de Dieu tout le monde osa chrétien tout le monde na Bible Nathan abane koye par roi David kopé se ba conseil pe roi David abane koyoka ozali chrétien je suis un homme de Dieu je suis un prophète. Joseph Kabila c'est un terroriste ne peut jamais être sénateur en vie à vie un terroriste a koki ko siéger na sénat nulle part au monde constitution wana ezali taillé sur mesure et à la constitution occupant na pesa ki au conseil na première émission na ngai année 2021 na eko peso lisusu conseil président Fachi nga na za ba diale loté o bazana Kinshasa na ba chaîne YouTube matin midi soir ko diale lo o ebomisa Mobutu non mokonzi balobela kene vérité c'est comme ça accepter ba vérité pour un président nga Moïse Katumbi ayoka ba conseil autopesa kaye. Merci na président Moïse Katumbi Sikazali. Na sengi na yo oye bisa ba français. Oye bisa ba américain. Oye bisa ba anglais. Baya na Kinshasa bakanga Joseph Kabila. Histoire ya PPRD et Sili FCCP Koufi. Ozo luka majorité na boité, nous sommes en démocratie. Mais oyo mona wana yali constitution taillée sur mesure. Ezali constitution taillée sur mesure. Motokolo banote que président a violé la constitution. Ezali constitution ya ba Rwandais. Constitution ya ba occupant. Président Fachi yebisa na ba français ba kita na RDC ba kanga Joseph Kabila FCC Ekoufi PPRDP Ekoufi. Osali 2 ans pour déboulonner FCC. C'est une bonne chose. Mais bonne année au peuple a fêté en Anzala. Bonne année oyo esuki na matanga kuna na Beni. Président Fachi, il te reste 2 ans. 2001 à 2022 pour 2023 élection. Alors, ceux qui ont nommé informateur. Informateur a un mandat à 30 jours renouvelable une fois. 2 mois, février. Baye ko sala ba gouvernement na mars, avril. Te. Peuple, bongisa social ya peuple congolais, tia sécurité na est. Pour na ko tiango, moi je suis dans l'opposition républicaine et responsable au sein de l'ensemble pour la République que dirige mon président Moïse Katumbi Tchapoy. Na eko senga na yo, yebisa ba américain, ba français, ba anglais, na rapport mapping, ba kita Kinshasa, ba kanga Joseph Kabila. À l'époque de Joseph, il y avait un sénateur, un député national, Fidel Babala du MLC. Il a été invité dans ces pays. À Kendaki, à Zongi, à Kei, à Zongi. Alors, Bakangi Lumbala, président Fachi, yebisa na ba français, na ba américain, Bokita na Kinshasa, il n'y a plus coalition FCC Cash. Hippolyte Kanambe, c'est un criminel, c'est un terroriste.
il ne peut pas siéger comme sénateur à vie. Non. Bakanga yetinda américain bakanga Joseph Kabila na rapport mapping. C'est la fin à FCC. C'est la fin à PPRD. Qui va prendre à ressources relève Azate. Toboyi na union sacrée ba criminel ya rapport mapping. Soki boza koya boye ba ke caméra na prison hein? Mesure de grâce à koko zoangote pour asenga qui appelle. Tozo continuer. Tomoni lisusu numéro 141 Kamitatu Olivier. Complicité crime de guerre. Faut autant un serviteur de Dieu, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Kamitatu Olivier aux anakati na rapport mapping. Numéro 141. 195 Tomoni Gedeon Kyungu Mutanda, chef de guerre ya Mai Mai, oya chaki Mobulu Joseph Abimisa na prison. Tomoni lisusu Léon Kengo Adondo, complicité génocide tata mukolo wana oke na CPI. Léon Kengo Adondo. Congolais ceux qui ba pesu bino rapport mapping talaka yango. Ba crime ezali de 1993 en 2003. Totali lisusu tomoni numéro 197 Léon Kengo Adondo. Numéro 200, Louis Michel le Belge. Bafundi pour la complicité à génocide. Tomoni Thomas Louaka, Oyakima MLC. Thomas Louaka, Azali numéro 103, complicité crime de guerre. Tomoni Lissous na numéro 205, Roger Lumbala et si Nyongie Azali Kuna na France. Numéro 233, Mende Omalanga. RCD Goma, complicité génocide. Lobby président Fachi Ayambakio. Au lobby auquel qu'on réfléchir. Ce qui est na union sacrée, mais non, Mende, à tout côté na union sacrée, le combo na ezali numéro 233. Sengeli balande la peyo, le kola bakangi Lumbala, Roger bakanga pe Mende. Et c'est vraiment inacceptable de voir Mende na kati na union sacrée. Oui, et la démocratie, bah yambi on a président. Cela ne veut pas dire que Mende azali plus intelligent ou plus. Non, non, non. Il y a des universitaires, Basile c'est na 90. Basala Kati le ban a 30 ans. Oh, Basile c'est na 2000. Basala Kati le ban a 20 ans d'expérience. Tous les jeunes, Basile c'est na université wana. Bakoy ko sala te. Tous la nouvelle génération. Hein? Tous la nouvelle génération, président Fachi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, prophète Élisée que je suis, Bishop Francis Kadima, hein? Prophète Jojo, professeur Francis. Donc, tous la nouvelle génération. Nous sommes des intellectuels, nous avons été sur les bancs de l'école. Alors, Mende Koyakosala Nini, Ataba Yambakio. Non, 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 Mende. Oza numéro 233, Mende Omalanga, Okokende CPI. Na 2006, j'étais à Kinshasa. Okendaki kuna na batete la, Oboma, grand frère, il y a Diomi Ndongala. Diomi Ndongala est vivant. Il a pleuré avec moi à Salamatanga. J'étais là. Oboma, grand frère, il y a Diomi Ndongala. Non, trop c'est trop. Mende c'est un criminel. Ataba Yambio, mais le rapport mapping est un rapport aux Nations Unies. Et Tomoni, numéro 274, Museveni, président de Rwanda. Toye Lisusu, Nyarugabo Moïse, aux numéro 323. 325, John Numbi, Bazali Belé, Bazé Belé, il y a 400 noms. Natangi Bakomboyo. Biso, peuple congolais, dont je suis la sentinelle de la RDC. Peuple congolais, un peuple bantou, dont je suis le fondateur de la Ligue Bantou. Nasengi na président Fachi, Toboyi na union sacrée, ba criminel y a rapport mapping. Bobengango union sacrée. C'est à quoi donc l'on respecte. Et c'est qu'il va respecter l'union sacrée. Boya kokokota kuna bovanda bo le bibiso to kangamate. Ah, bo salaire dirka ba na prison. Cash azala IDPS azala alliance na INC dirka ba na prison. Boko sana libomate. Et j'ai appris aussi quelqu'un de
PPRD alobi non totindaki bato wana bakende kozwa bambongo tokotala soki bokozala majorité bureau définitif ya Assemblée nationale totindaki bato wana tokanga bino na bureau définitif ekozala PPRD mais non bokosi soki bino bato bokendaki pa président Faci bayambaki bino bobimi soki bureau définitif ezali bino boleki na kosenga na président de la République à ma qualité de fondateur de la Ligue Bantou et centenaire de la RDC au dissoudre Parlement. Au dissoudre Parlement, Congolais nyonso azo arme blanche to benga na PPRD na mboka Congo ezali parti occupation MPR kufa PPRD ezali parti ya occupation ko vanda na Congo te fe kufa FCC sengeli ekufa président Faci na union sacrée to boyi milice to boyi bato bazana kat na rapport mapping mende to boyi il ne pèse pas à kosala ne peloko moko te mende to boyi bino nyonso ndenge boye bokanisi ke bokoya kozobosala refuge te ezali quand il y a refuge te union sacrée pour la nation ezali quand il y a refuge te tolingi un nouveau Congo un nouveau départ alors président Faci 2021 peuple a besoin social wana ya mibale sécurité na est na senga kinayo na eko zongela lisusu couper relation diplomatique na Rwanda zongisa ambassadeur ya Rwanda Vincent na mboka na ye Rwandair esalaka lisusu te batu bazoloba trop batu musu babandi koloba bazomona clarité ovandi kimia na likambo ya batu bakufi plus de 30 oza musali na ozali chrétien telema président Faci décrété deuil national pona bandeko bakufaki le 31 décembre lingaka bato bazo le belo vérité pe bazo pesa au conseil. Moi je suis dans l'ensemble na katina ensemble pour la République au président Nangazo Kamba Moïse Katumbi Chapwe na toza na katina opposition républicaine et responsable et na kosenga na ndeko ya président intérimaire ya IDPS avec beaucoup d'amour sagesse Jean-Marc Kabundi union sacrée pour la nation eza IDPS. Union sacrée pour la nation eza IDPS. Alors, bateau va crédibiliser Union sacrée pour la nation, c'est le président Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba. Ce que vous avez dit qu'on continue makambo ozo sala na CCC na koloba yango. Tika makambo ozali ko sala Jean-Marc Kabundi. Président Faci pekisa Jean-Marc Kabundi babilo ozo sala. Pour ces Jean-Pierre Bemba Gombo et le président Moïse Katumbi qui ont crédibilisé l'Union sacrée. Alors, j'en profite aussi pour demander à mon président Moïse Katumbi Chapwe, Zala Prida. Président Jean-Pierre Bemba, Zala Prida. Et moi, j'avais trouvé ça drôle. Ça ne m'engage que moi. Nous sommes en démocratie. Président Faci, Ozo Yamba, président Jean-Pierre Bemba, Ozo Yamba, président Moïse Katumbi, et le président intérimaire, un enfant, Jean-Marc Kabundi peut avoir vendu, mais non. Non, Jean-Marc Kabundi a quoi tant on qui président Moïse Katumbi na président Jean-Pierre Bemba, Jean-Marc Kabundi a quoi vanda wanate. Yango a commis mutu makasi. Il commence à proposer président de l'Assemblée nationale Yemoko acha mutu na ye, azako proposer président ya Sénat acha mutu na ye. Mais non wana binda MLC na union na biso batu ya ensemble pour la République toko se retirer. Jean-Marc Kabundi Neto lingi ko tia mutu na yo na assemblée président assemblée nationale Jean-Marc Kabundi lingo tia mutu na yo président ya Sénat MLC bakozo ba disposition biso pe ensemble pour la République to se retirer. Ce n'est pas à toi de décider. Laissez les trois hautes autorités. Il y a République, président de la République Faci, président Moïse Katumbi Chapwe ensemble pour la République et président Jean-Pierre Bemba Bakutana Basolola. Pena ba réunion na bino na kopesa conseil na président Faci tant ozo kutana na Moïse Katumbi président de la ensemble pour la République ozo kutana na Jean-Pierre Bemba président MLC Kabundi akoza la wanate. C'était l'enfant. Abandi politique lobby oyo.
C'est le premier secrétaire général ya IDPS ou ya outil intérieur. Demanda IDPS et banda, ba secrétaire général bazaraba na kin. Alors makamusu bolingi to le baratoko le bango boyete, mito boyi na union sacrée ba criminel ya rapport mapping. Pe na sengi na président une nouvelle constitution. Constitution on est la lit taillée sur mesure. Na sengi na président au décréter 4 jours ou 3 jours ya deuil national. Nos frères, nos sœurs, nos enfants sont morts na Est au rompre relations diplomatiques na Rwanda. Batu bazolo ba mingi kolanda ka ba chaîne ya YouTube ya Kinshasa te. Wana beka ko ba chaîne dialelo. Bazo beta mbunda dans le vide. Ba ebi politique te biso do bandi politique na 2003. Na gisima papa na archevêque Coutinho au 18e année. Tant archevêque Coutinho a telemi éveil patriotique au bazo ganga lelo ya sens unique. Archevêque Coutinho a tellement en 2003 à l'objet éveil patriotique. Moi, son fils spirituel, membre de l'armée de victoire, j'étais là. 2003, tu continues à 18e année. 18e année à lit, constant. Alors, oh, bazako sala ba dialelo, bazo beta ba dialelo, Mobutu akufa na dialelo. Mais yo kufa te, nzamba batela yo. Nzamba batela président Moïse Katumbi Chapwe. Nzamba batela président Jean-Pierre Bemba Gombo. Tous ceux qui se retrouvent dans la liste, il y a 400 criminels terroristes, il y a un rapport mapping barokende. Lobaka, na sengi la président, Sala Ndima, autorisé président Fachi, Kamere a que nous assoient à Paris, à Koboya. Kamere a que nous assoient en Afrique du Sud, à Koboya. Pour azana kati ya rapport mapping, Vital Kamere, ozana kati ya rapport mapping, pour complicité. Nyarugabu, Bugera, Ruberoa, Yokaba Kombongo, Bisengemani, Bozana kati na rapport mapping. Moïse Katumbi n'est pas dans les rapports mapping. Félix azana rapport mapping ite. Tolobaka na lopoto batumsu atunenga bongo Jean-Pierre Bemba. La nature nous a appris à quelque chose malheur est bon. Moi, Namboka, ça a 10 ans. Atato Moni Kombo, na ça a 10 ans. Ba innocenté, il y a 10 ans, balobi asa innocent. Même le nom du président Jean-Pierre Ezali, mais asa innocent. Abeta 10 ans, bimi a raison en sous-souté, président Jean-Pierre Bemba. A raison en sous-souté. Malgré son nom se figure dans la liste, mais asa a 10 ans, gloire à Dieu. Yango Bible lobi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Na minute au président Jean-Pierre Bemba azako sepela. Muta ko sabino teke bakombo ebimite bakombo ezali 400. Lumbala sa kei président Fachi yebisa na ba français baya kozwa Joseph Kabila. Atika ki bazwa Fidel Babala tant azalaki honorable yé président occupation. L'histoire se répète, autorisé na ba français baya kozwa Joseph Kabila FCC Koufi PPRD et Koufi Chikicha Tchacha Tokutani na mbalasima à suivre. Merci.